ezalaki mbutu opesi mbwa boyi entre étudiants et Institut supérieur des techniques appliquées ISTA pe élément ya la police nationale congolaise étudiants babimaki na voie publique liboso ya ISTA empêchant toute circulation pour ne manifester colère na bango contre hausse ya frais académiques pe enrôlement ya examen. Force de l'ordre batindamaki sur place pour ne disperser manifestants auteurs ya trouble monaki makambo na bango. Après des ordres calmes et yaki kokota kasi na ngambu ya la police baka ya blessure ezalaki signalé. Dossier à suivre.